Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino situ ba bolinga ka maman Eliane ni tu na pesi bino ba mbote ba ebwe abarizene. J'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa aza ko batela biso kimia ezali et vous de votre côté c'est comment? Lelo naza makambo ko solola na yeto solola na bino pona ko banda na uti koyoka sango moko o bapesi biso awa o na uti koyoka awa ya ndeko na biso femme Tamar. Mama Tamar na papa Tamar bazonga ki bongo mukolo ya lelo na mboka Congo, mais mama Tamar aza na santé malamu te, il paraît balobi ke mama Tamar abeli liboma. Mais avant na kota likama mama Tamar na kobanda na ko présenter ba condoléances na ngai na famille ya papa Edi mwe moto na ngenge biso soto yebi Edi mwe moto na ngenge oya zalaki bongo kachar munene na kati ya mboka na biso Congo wa sepelisa biso ba congolais sepelisa Afrique mobimba aya pe ko sala ba catch na ye awa tina mboka ya France awa ayele biso ba coupe na kati ya mboka ya Congo Edi mwe le anguluma moto na ngenge persona balobi bongo ye Edi akufi ye Edi aza bongo ndeko oyo asepelisa mokili mingi asepelisa bato ebele na eloko babengi catch lisano oyo babengi lisano ya catch azalaki bongo catcher munene na mboka na biso ye Edi avandaka bongo na commune ya Matete sauf soka déménager na yebi te mais banda nazala na mokili na yebi ete ye Edi avandaka na commune ya Matete. Bon après plusieurs maladies azaki lelo kobela lobi kobela lelo kobela lobi kobela ndenge zalaka kaka nzoto ya moto saka nini eninga na kati ki biso bongo banda le 13 janvier 2025 na mboka ya Maroc nde pa wapi papa na biso ndeko na biso Edi mwe moto na ngenge asile kozongisa molimo na epa ya tata Nzambe to uta na mabele to kozonga na mabele ndela lobaka toujours ke kolala kolamuka eza habitude te ko passer journée eza habitude te ko bima kozonga ndako eza la rappel habitude te tout peut arriver à tout moment. La vie ne nous appartient pas, vie oyo ezali ya Nzambe to botamaka to kolaka pe to kufaka misusu pe babotamaka bakoli te me bazongisi molimo epai ya Nzambe tata kani na bike to uta na mabele to kozonga na mabele tozalaki bongo awa le 31 décembre traverser to comme 2025 yango to koti yango na basango ya mawa pe mwa mingi mwa makambo ya ebele awa na mboka Congo tokufeli bato ebele tozana na ndeko dako muda azana na kati ya mort na bakundi te wana ndeko na biso Edi mwe ye wana kibiso na kati ya mboka ya Maroc il faut lisusu nzoto na ezonga na mboka ya Congo wana toza susu na ndeko na biso babengi na kombo ya Yandi wana azaki comédien ye pe azana kati ya ndako malili nanu pe akundami te yango wana bon nyoso tuka Nzambe ayeba na ko penser mitema ya bato oyo baza kolela oyo babungisi bato na bango sona bato na bango ba famille na bango biologique biso toza bandeko na bango po toza ko partager drapeau moko oyo tobengi drapeau ya ba congolais mais baza na ba famille na bango biologique. Vraiment toutes mes condoléances na mapota nyoso oyo ebungisi bato na bango ebungisi ba être cher na bango. En tout cas na présenter ba condoléances surtout na famille ya Edi na yebi ke Matete kuna ndenge ezali en tout cas na yebi ke na Matete na tango vraiment Matete za bongo mboka ya ndeko na biso musicien to bina kombo ya Félix Waze kwa na yebi ke en tout cas pe Congo Kinshasa mobimba na yebi ke na tango ebembe ya Edi mwe moto na ngenge na yebi ke ningisi vraiment Kinshasa quoi ningisi vraiment Kinshasa likambo ya Edi mwe moto na ngenge vraiment pe kimia Nzambe ayamba molimo nene bi boya na ba commentaire boya ko lobake ye Edi akufi nengwana yaza ki bongo mutabakisi abanda ko sela bongo satana asimba ya solo penza pona ko simba kisi to kuwanga na te azaki penza mutu akisi po ye moko abanda ki ko lobaka aza mutu ya kisi natala ki pelo ko mo interview mo asala ki bia ki ko linga te mwana na ye asala catch po ezanzela mabe ezanzela ya kisi akoko linga te mwana ye asala catch abanda ko lobango alobi ke catcher nyonso azana kisi ba interview ngo ezali na bongisa ki yango te sinon na ko la Sabino na bi ba commentaire boya ko cha ayaki monte na kisi ayaki na wana to yibi soso ke Edi mwe moto na ngenge ya solo penza azalaki moto na kisi kasi to mona ki mikolo muso bandaki koya ke abia bongo motema akomi ko kende na ye na nkamba akomi na ye ko sambela en tout cas o etikali na sima Nzambe kaka moto ayebi biso mo to continuer na sima liwa na ye to yebi te Nzambe kaka moto ayebi pona ndeko oyo na kombo ya Edi mwe moto na ngenge. Sikoyo toki kokota na lisolo oyo etali ndeko na biso femme Tamar.
Femme Tamar, to ute komona a biso nyoso na kasi na 50 émission moko to mibale sur la femme Tamar. Na makambo oyo ute koleka awa na mboka ya poto. Makambo lika na mboka poto tango ekobeta concert na ye awa. Abete ki concert mo le 4 janvier. Mais femme Tamar avant ya poto ya mibale po yaki mbala liboso après azongaki. Ayeko ya deuxième poto. Mais deuxième poto oyo ya ki to mona ki ba bimisela ki ele komo ba bengi prophétie et pas ya prophète Neema Sikatenda. Prophétie wana ba pesa ki na femme Tamar. Femme Tamar prophétie wana en tout cas a considéré qu'il y a un côté à qui pas qu'il y a une profession à natif faut tout le considérer qu'il y a un côté à qui pas qu'il y a un côté pour une profession à qui le comment quoi ya le kuta ce qui te bien le kuta pour ce côté expression na yeta ko baza ko pesa ya prophétie au comment na que femme Tamar a kangi longi a qui longi na mopanzi ali même pas ko fixer prophète Neema na longi boy atala non abandé ko cha elongi na mopanzi na moi prophète a tourné aux pasteur ya bi Shalom église naza femme Tamar na ye a koyebisa bino ke na kobeta concert nanga na ye kotekela bino ba billet. Prophète amona ki ezalaki mwa sabotage ayebisi mama nazomona yo oza na kati ya milinga nazomona bazotonga yo lokola soki eloko nini bo prophète alobaki je na bosani yango mais o nakangi abi nazomona yo oza na kati ya milinga bakomi koluka yo na milinga na kati ya milinga oza komona na te. Prophète alobi na yeke oza mutu moko bato baolinga kana na musika so komi pembeni ya mutu apo mona mutu asala nini moto akoya kobaye yo. Prophète alobi na ye lisusu ke nazomona mauvais sort baza ko bwakela yo mauvais sort moko boye soki na nani atwa na kangaki yango bien te soza mposa ko ikotala yango oke toujours na chaîne na ngai awa na Eliane Nitu TV soki na osabona te osabone comme ça okokende soko ozotala tala okokutana pe na émission wana okokutana pe na makambo o prophète alobaki. Alors comment ta femme Tamara komaki awa na kati ya mboka na biso na France vidéo wana ya prophète ekobima par rapport ya ba comportement oyo femme Tamara bandaki kosala ba comportement ya piken femme Tamar ya oche toche femme Tamar ya koloba ebele femme Tamar ya maloba ya malamu te par rapport ya prophétie wana nde prophétie wana eyaki kobima prophétie kobima ki abotala kutu femme Tamar ba prophétiser ki pona ye mais a considérer ki prophétie wana te ya solo balobi ki prophétie no soza ya kolanda te kasi ceux qui ba prophétiser pa na pona yo luka o analyse prophétie wana o senga nzambe ke nzambe tala mosali na yo alobi boye pona ngai ko nzambe ye olobi nini est-ce que makambo alobi eza ya solo to eza ya solo te ndenge to mona kata musolo tindo to moko mabe toni yoka o tout ce qui est révélé est nul et sans effet. Langage tozaka nango ya ba chrétien ke nyoso nzamba révélé ezali nul et sans effet ndenge tolobaka mais lelo na comprendre que nyoso za révélé ezaka nul et sans effet te pourquoi par rapport ya makambo oyo femme Tamar à vivre tout le monde qui biso femme Tamar ndenge aza ko sala aza ko multiplier ba jeton couple la banto pesi yango couple jeton kokata ba mangala moko mabe koloba makambo mabe et surtout na papa Tamar oyo akokaki ko maîtriser mama Tamar te papa Tamar akokaki te ko maîtriser mwasi na ye nazo pe na émission mona ki ko sala lobi non papa Tamar yo za mobali yo faut ko maîtriser na ye biso papa oza na charisme te il faut maîtriser moi c'est ce que moi ça zo linga disjoncter to asala nini yo me ka faut au calme ka mwasi na yo moko mona pe papa Tamar ye pe il était aussi dans la sauce avec sa femme au mona ye pe wana bakozwa kara bakozwa 12 bako dans makambo mwasi aza ko sala ye abandaki ko sala nini abandaki pe ko kokotela mwasi na makambo mwasi na ye abandaki ko sala or mokili mona ki non mosali ya nzambe azala na langage ya boye te mama langage oyo eza malamu te koloba vraiment mosali ya nzambe alobaka boye te eloko penza esalaki penza ke femme Tamar mokili etelema ebanda koloba ke mosali ya nzambe okokoza na balangage ya boye te on reconnaît l'arbre par son fruit. Alors maloba oyo eza koloba ndenge azalaki na chair alakeli bana bato mabe bana na bango bakufa wana femme Tamar bana na bango babela ba bouton babela ba cancer finance na bango ebeba eloko wana en tout cas bato ebele batelemelaki yango bato basepelaki vraiment bato te to sepelaki te na maloba wana na bilakeli mabe oyo femme Tamar soki ngai nazali vraiment nganga nzambe bana na bango babela bazwa ba bouton nganga nzambe azalaka wana pona
pona komodir bato te azalaka na pona kopambola pona kobénir bato kasi pona komodir bato te tosepelaki na langage wana te tokomona comme si il y avait quelque chose qui n'allait pas okomona femme Tamar ata balobi akoya lelo ale bayuma di ale bayuma do makambo ezalaka ebele bosi botalaki talaki yango awa ata botalaki yango epai na ngai to mpe mpa bandeko mosusu vraiment elekaki na bisika ebele mais oyo esali pasi surtout ngai naki koloba mingi mpona mobali ngai mobali oyo oza encadreur yo fo bakoencadre mwasi na yo eske ozomonaki maloba eza malamu te otalisi olobi te mama boye te mama kosala boye te enge ezala malamu mais mobali asalaki mpe bongo te alors bandeko et personne na mobile moko abengaki nga ndeko mwa bisinga lobi mama Elia il faut qu'on sale émission pour na ko attirer attention ya papa Tamar ameka ko maîtriser femme Tamar parce que femme Tamar a na grâce on nzamba pesi ya yemize mona nzamba luzizila nzamba luzi batu ba kinze mo nzamba luzizila soki luzizila bo comprendre nga luzizila na ko koloba pe bien tellement mo kongote bo comprendre soki luzizila biso pe baloba tant to bato kana mo ba tozara mwa balakini moko bobo comprendre na mulube baloba tozara bongo moi ata musupe chulu bezoya no bango pe luzile esimba te bozonga ndenge bozwela ngo mobile aye ko yemba sunze mususu ekine na kumisa nanu nzambe tout sija ko bota na tiki sija ko bala na tiki na kumisa nzambe batu basepeli na banzembo wana nzamba asali ngolo femme Tamar nyatima kolone na poto mbala liboso yaki azongi aye mbala mibale abeta ki concert na le 4 janvier mais concert eleka ki vraiment kitoko makasi penza te batu bakote ki mingi te pourquoi parce que milinga se bandaki déjà femme Tamar azaki déjà na kati ya milinga se bandaki c'est comme si prophétie oyo ne masikatenda pesa ki ekomaki ko se réaliser akomaki déjà na kati ya milinga mais on dirait que abandaki ko comprendre yango te abandaki ko comprendre yango te on a essayé de faire les émissions pour ko interpeller que non mosala nzamba za kaboye mosala nzamba za komiki tisande bible lo bana biso ki avant ko lo balikambu faut ko tourner le lemo 7 fois avant ko lo balikambu. Et qu'est-ce qu'avant il faut réfléchir na koloba nini et surtout ce qu'on a mutumo leader d'opinion ce qu'on a mutumo batu batala kayo ce qu'on a mutumo lobi mo likambo moko boye okomona batu ba sa nini alobaki boye ezala ya mabe ezala ya malamu soka batu ba retenir yango ba retomber ekobanda koyela yo alobaki boye asaki vraiment na contrôle te bande ko koka ko se contrôler te mobali pa bande ko ko aider te alors tant makambo e bandi batu ebele bakenda su concerté opi basombaki babiye bakendaki te batu balobi milinga oyo prophète alobaki yango oyo esali ke batu babaye bayini te babaye kaka na langage na ye na ba comportement na ye ko multiplier ba live pamba et pour na ba live ko loba mingi kaka mabe bona sko to mona ki yango ezalaki milinga oyo prophète alobaki to mona ki milinga prophète alobaki yango oyo alors sali pasi pe sali mawa komona ke na tongo ya lelo awute kobeta concert c'était le 4 janvier te kotala na bandeko mosusu balobi ke femme Tamar abotaki mwana na ya kufaki kote mwana na saki ba émission makambo etalaki mwana te na bandeko maîtriser yango te mais na tek na ba chaîne na bandeko mosusu balobi que ngamoko pe na tala déjà na ba interview mosusu asala pe na poto sala interview pa ndeko na nga dilondole aki je dis bonjour et pas ndeko mobali Noli Tambo aki je dis aussi bonjour alobi ki asala ba 5 fausses couches azana mwana na ye tantôt le biazana bala mibale tantôt le biazana mwana moko te yoko tala ndeko azaka na Afrique du Sud na kombo ya mamu bo mamu eza kombo te po biso baloba babenga biso kaka ba mamu eza na kombo ya mutu te mwasi nyonso muluba babenga ke kaka mamu mwasi nyonso muluba babenga ke mwa bana mamu eza kombo te mais biso baloba babenga biso kaka ba mamu ela kisi kaka mama elle a qui maman avec au sala ben mission à multiplier ben mission sur l'enfant alors que non avec en Afrique du Sud abota ka mwana mais mwana wana sala kanini a vivre qui te mwana wana tika kabiso mwana kufa ki bakundaki mwana mais na mission wa lobi ke mais femme Tamar alobaki ke baloba te ke mwana kufi baloba ka ke mwana na ye aza na bo moy mbalabi mwana kufi te to ba ke mwana aza na bo moy balobi ke abota ka na décembre 2023 na mboka ya Afrique du Sud azonga ki na Kongo maboko pamba azonga ki na mwana te azonga ki ye moko matiki batu na kati ya flou comme kaka mwana azali na yo ko se émission moko lobi batindela kinga mama moko aka na mois de décembre atindela ki soki ba $208 tango ki ko zambonga lobi en tout cas merci mbongo tindaki ya mwana
nazwi mbongo yango siko ntango mwasi wana atali bayebi soki mwana yango aza te comment est-ce que otangwa na témoignage ke mwana azali alors koyoka lelo que azaki na kati ya avion lelo nde mokolo bakende Kinshasa lelo mardi le 14 janvier bazongaki Congo atterrissage na bango ezaki na 9h du matin na aéroport international de Njili balobi ke femme Tamar asali mwa déclic mo boye na mutu bango balobi ke abeli liboma nde balobi nazo répéter ke femme Tamar abeli liboma balobi alongolaki perruque alongolaki basket alongoli bilamba akasali penza mobulu ndenge mutu osoki mutu esa malamu te nde tomona bato maboma basalaka ke asalaki bongo après naye koyokaki balobi ye moko femme Tamar alobaki ke mama na ye akufaka na maladi ya liboma abike mama na ye abelaka mutu akufaka et puis alobi ke ye faiblesse na ye eza bana te faiblesse na ye eza mama na ye soki moto atouche mama na ye akozwa ye mabe me bana eza faiblesse na ye te faiblesse eza mama na ye alors lelo kolala kolamuka eza habitude te tout peut arriver à tout moment koyoka ke femme Tamar asali baréaction ndenge wana na kati ya avion balobi ke babimisi na avion babengi ambulance eye kozwa ye bake na ye na hôpital makambo akongo ebombanaka te kala mingi te koyoka hôpital nini oyo bake na femme Tamar alors na poussé moi réflexion na nga mwa mosika na bi est-ce que lokola asalaki deuil ya mwana te mpo babi mpenzaki abotaki mwana mobali kotala mpe soki otali asalaka mpe émission moko na ndeko na biso kaka mamu alobi azaka mpe na zemi alobi oyo lipamboli nanga surtout ke na quarantaine d'âge abi na plus de quarantaine na émission ya mamu abi na plus de quarantaine oyo eza lipamboli nanga bénédiction nazwi na plus de quarantaine après soki 5 fausses couches mwana oyo nazokende bota donc un peu ça kolandela mwa maloba ki asalaki ba fausse couche ebele asimbi bana na ye na maboko te à chaque fois so azwi zemi na ye elongo azwi elongo ezaka facile te ezaka vraiment très difficile et surtout que azosolola mpona mwana azosolola yango dans le présent aussi longtemps que mwana aza te mwana depuis abotaki babi abotaki morne ntango ka mwana abotamaki mwana azalaki ya kokufa mpe bakundaki mwana mais ntango oloba likambo ya mwana eya lokola atiki mwana na ndako ke mwana azali alors je pense na ndenge ba émission ekosalama na ndenge makambo wana nyonso ekobima makambo ya mwana na ye ke mwana na ye abotaka ye mwana na ye akufaka mwana na ye bona kanisi bapasi wana makambo je pense je sais pas tant mosusu makambo ya mwana tout ça je sais pas ki asala ba fausse couche ebele asalaki mpe de ya mwana na ye te ntango bakundi mwana ye azongi Congo amona mpe place bakunda mwana yango te alela mpe mwana te azonga bongo me na mutu na ye amitika lokola mutu oyo abota mwana lokola mutu oyo aza na mwana donc ntango avivaka lokola mutu aza na mwana preuve ane ke eza na ndeko mo aka na mois de décembre atindeli mbongo mpo na miliki ya mwana soki $208 quelque chose comme ça asali vo esapesi mutana merci ke merci mingi mpona lipamboli ya mbongo ya miliki ya mwana ekomi aussi longtemps ke mwana aza te nakanisi asalaki aza na besoin ya thérapeute biso tomonaka kaka ke makambo nyonso ezalaka spirituel kaka spirituel tobondoki to punition ya nzambe to nini mais il fallait qu'il y ait la thérapie. Je pense qu'il y a la thérapie. Pour bien sûr, tu as une bonne mais tu as une dépression. Mais tu as la dépression. So monde la sele dépression ba kozoye ba interné ba kanye na kati ya hôpital ba bandi ko traiter ye okomona pe par la grâce de Dieu ba faculté pe azongi pe normal ndenge azalaki pour makambo ebele surtout biso ba noir ndeto zaboye biso ba africain et lors ba bengi dépression to nga ko kende ko traiter yango pe pa ya mundele te to mona ngo ka eza milimo mabe e ba boki les sort et ya molimo mabe non oko c'est la dépression ozana ba souci ebele makambo ebele zo tumsona tout makambo etu musona mutu et c'est le peu moins de clic au peu dépressif et ça peut normal au cause ça peut na ba problème na yo moko ka personnel et le kobozo marcheté et le kobozo marcheté au qui peut causer la dépression est une maladie oyo monde la zo reconnaître que ce que c'est la dépression ba ko interner yo ba ko soigner yo au kobima pe na hôpital ozongi pe normal so mutu asali dépression ezaka te kasali liboma abanda kolia na fulu to rappel na poto tomonaka batama boma te ke mutu liboma azolia na fulu tomonaka penza bango te na yebi te est-ce que
eloko le prophète alobaki que bakobwa que l'eau sort. Est-ce que sort yango yangoyo o prophète alobaki siko toloba nini to baki prophétie ya prophète Néhéma yango ekokisami esali vraiment passe esali mawa makasi komona que femme Tamar auti awa koyembela nzambe na Yesu tunza mwana se nze mwana yembi mingi wana ezaneni maloba mabe ebongana maloba malamu we Alléluia bloko moko nze mwana ayembi mwa mingi ndenge wana nze mwana yembaki yango esalaki succès na ye ntango abeti concert na ye vraiment ya les 4 vraiment ça fait mal komona ke moto akomi ntina niveau ya badépression bongo me baoyo ya kitoko so babengi femme Tamar abeli liboma bon na Congo balobaka ake abeli liboma bakolobaka eza liboma mais kozala dépression ntango mosusu makambo aleki nango makambo oyo mozalaka kati na ye yango wana bandeko so oza na baproblème komelaka baproblème kaka te ebetisaka mwa moto epete banere epete so oza na baproblème kende pa psychologue nde tokanga po to boye kende kosola ba problème na yo oza nango expliquer ye ke tala boye naza ndeko moko pe ya mwasi o pa benginga pona makamba femme Tamar alobi ke nga ndenge naza mama ile anitu aza na biso ana kati ya mboka France alobi na sali 3 fois ba fausse couche soka na zwi zemi nanga ka pouf ekei na zwi ekei en tout cas betisa kinga mutu na sala nini médecin nanga tina gynécologue nanga tina nga bina kende komona na abina kende ko sala thérapie na keneki na sali thérapie aza ko expliquer ngai na kambo ko bota ndeko bota ezala ko simba mwana tuko mpoko simba mwana te ce n'est pas pour rien bazo ba ke nini za fausse couche ezalaka ce n'est pas pour rien babara ke mort né azalaka. Donc abike vraiment ezwa qui est temps à cela qui pensa thérapie na ye vraiment à cela qui là maintenant accepter yango accepter que non azana mwana te pona bota yeza pasi mais c'est que pour bota croyance na bino ba africain bozaka na oke nzambe akosala médicalement ndenge tozota la santé na ndenge ezali eza vraiment na moi pasi mais le quoi bosambelaka bozana ba croyance na bino lobaki nzambe na bino ba africain asala abina sali vraiment thérapie vraiment zo kinga temps abina koma ki très soucieuse so nazaka na ba souci makambo ko bota naza mobali toza na ndaku tosoma ndaku toza na ba bien commun mais to botité ce n'est pas kinga na botité même mobali nanga pe ana mwana te biso mi balé to botité ce qui ce qu'on a za kotala ndenge to balana ndenge toza bien toza na bana te esalaka ngai pasi soki toki ata na bafete ozomona bato na bana na bango so na otambola na nzela abi mama nitu ndenge naza boye nakendaka mpenza soki na sergent major biloko mwa ya bana mibali ngai abota mwa ya mwasi biloko ya bana mibali nayebi te abi mwana ke na sombi babilamba ya mwana mobali ya mosu nakei mpe nake na sombi ya mwana mwasi nazozala nango na ndaku na adoraka bilamba na tano ozomona bilamba ya babebe wana ya basi ya mibali abi nasalaka mpenza balayete soka mpenza layete mais ntango nasalaki thérapie na nga wana biloko na ngana tana bandoki na thérapie na bandaki kokende nango bilamba ba bébé nazo bilamba na ba bébé na Alexa ye ke bilamba ba bébé oyo na zoration na memi yango cela nazo mona kineti na memi mwana tout ça boyna boye vraiment en tout cas psychologue na ngamuta sani ni mutu asonga ngai psenga ke biloko nyoso to bébé na somba na kamata ngona sali na bimisa ngona ndako ezaki difficile pona nga pona bimisa pona oke soma biloko mwa kitoko biloko mwa ya ba cher na somba vraiment. Mais après avoir solo la koyoka biloko na nyoso tu nakangaki yango natindaki yango na Congo natinga on a biba kende kotika biloko ona orphelinat moko quelque part ta musu bébé moko kokoya kuna bébé moko botami et kosunga bébé moko alors na koloba ke siko naza guéri mais naza guéri na komi kotela ka nzambe parce que ndeko pe nde toloba boye age komi nango abi akomi na 49 ans. Na 49 ans, à celle 3 fausses couches. Et quand il y a nini ya nzambe, nzambe mutasaka nini mutu apesaka. Les paniers circulent encore. Akoma kotale la kaka nzambe. Abi eza facilité. Po yé mutabenga po ebisanga likambo femme Tamar. Abi je pense mamba femme Tamar makamuni o akobota o ezape traumatisme na ye parce que ça ko accepter yango te yango so likambo ya mwana
na temps présent aussi longtemps que moi na azate et musa aussi l'interview que na bana mibale et puis mobali na zo benge na kombo pe mama soki na ezakia soki nini mwana mobali pa zo benge bongo ah mama ne soki ezakia soki nini depuis mobali na zo benga wana oza ko sunga pe mutu te oza pe ko sunga madame na yo te donc o na ngala so na bino yango wana vraiment mawa mingi bango ta ba beza liboma biso to ba dépression nenga kebo ba mena hôpital ceux qui ba traiter na bango ye lokwa ya za prophétesse mobile na za prophète na kanisa ba ko benga pe ba prophète na ba prophétesse de gauche à droite ba ya ko tchama boko ba ya ko sambela femme Tamar tozo souhaiter ayoka malamu azonga ba bon sens na nyonso ba faculté na nyonso ezonga azonga malamu po a continuer mosala nini ya kosalela nzambe ndenge abandaki kosalela soki kote mwa bande kosala boataki mwa mukie alors asa l'effort ko boate wana elongo azala kwa mutu mwa atambola na beki soko ko malamu abwaka beki atambola tout droit atambola normal mais surtout mingi mobali papa Tamar ndaza vraiment na charge aza na responsabilité ya kosunga mama Tamar pourquoi pesimbaki bien bakotisi bambongo bien musique babetaki bambongo ekoti aza vraiment na responsabilité ya kosunga mama Tamar vraiment nzambe azala na mama Tamar nzambe azala na papa Tamar nzambe azala na bato nyonso bato basalelaka nzambe neti mutu mwa ebisanga mama Eliane oh nyonso naza ko évangéliser na ba toujours que émission ngeza pona ko bebisa te kasi ezalaka pona ko bongisa balobi te so yebi 4 versets 5 versets yo wana o na komi pasteur ti bongo te Bible moko zo bake il faut différencier ça na ba oyo basambela kana ba o basambela te tango osela nzambe il faut zela na différence na ba biso to vanda na biso na ba to zakaka alléluia amen alléluia biso ba to amen na bino ba to bo pesa liloba amen amen donnez-moi un amen un grand amen jugement ezane moko te bino boko zala juger double fois que biso oyo tozongi saraka amen na lingi na zongi sa amen na boyi na vani na nga calme seul ka mongo sepe singa te kotinga te na zongi sa amen te pona zongi sa amen so na monki elika mona penza etouchenga wana na zongi si amen donc pona ko retenir ça que to cha femme Tamar na mabondeli to bondela pona ye nzamba sunga moi déclic wana esali dépression wana esali ebima na kati na ekende wapi bisika bikauka azonga po akoka siko kosala nzambe na ye na ndenge malamu pe na ndenge ya bosolo. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalusa kumuna nzamba anubeshanele bana betu bonne journée boka mataba bisous. Émission na ngeza pona obebisa te kasi zakande pona kobongisa.